mosusu na comprenaka penza te. Na comprenaka penza ba congolais te. Na comprenaka penza communauté congolaise te. Pourquoi bino o nyonso kulutu jibe mpiana sala kezala ka mabe? Pourquoi nyonso o jibe mpiana bomona kaka mabe pa ya jibe mpiana? Mosusu bo tombola ka pe ba star na bino quand même. Yango jibe mpiana na ba congolais asala bango nini? O bakoma ka penza na niveau moko ya koina ye. Totikala komona jibe mpiana teke no yango wana akotaki na mwa interview songolo pakata pona ofinga ka bato, pona olobela ka bato mabe, totikala komona te. Jibe mpiana aza parmi, je dis bien parmi ba musiciens na biso o ba sala ka penza fierté ya mboka na biso. Tolinga te. Vous savez, avec Jibe Mpiana, ata soki akei na chaîne moko songolo pakata o eza international. Donc, soki aza na interview ya chaîne moko international, bozana bino à l'aise. Boyebi ke kuna makambo ya série nde kobima. Kuna maturité nde kobima. Kuna makambo ya malonga nde kobima. Ekozala teke ne tomonaka bato mosusu bokomi kobanga o nzambe na lola lelo o ya koloba nini. Mais Jibe Mpiana azalaka mutu moko ya maturité ya makasi pe sagesse ya makasi. Aza mutu moko ayebi ko valoriser bato, ayebi pe ko considérer ka bato. Il est comme ça. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kande na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, soki ya kosolola pe ezali tokoya, toyaka toujours soki makambo ezali, dossier ezali, situation pe circonstance ezali, yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombango. Lelo toye na dossier, toye na affaire ya Jibe Mpiana bande konanga kande boyebi makambo ezali ya koinda nde ya koinda, ya kobeba nde ya kobeba, kande balobaka na biso soki eza ya koinda totika yango einda, soki eza ya kobeba totika yango ebeba, soki eza ya kosala pasi pe mutu pasi malamu totika yango esala mutu pasi esala pe pasi. Biso tokoki kosala autrement teo eza bongo. La famille, lelo toye awa na dossier, toye awa na makambo concernant papa chéri Jibe Mpiana. Bandeko nanga awa makambo ezali, makambo mikete, makambo ya kosakana pete, makambo penza ya somo, ya ko lelisa pe ya osala pasi mingi na motema. Batu o nyonso balingaka papa chéri, est-ce que bozali? S'il vous plaît, soki bozali, bosala kama kelele na ba commentaire. Na monaka mingi soki na sali mwa émission moko ya Fally Ipupa, ba wario bazalaka penza somo na ba commentaire, bayaka penza pour soutenir Fally Ipupa. Mosusu na kobenga mama Étoile biso toza ba wario ya tonga. Siko bino bato ya Jibe Mpiana, bino boolanda mama Étoile, bosala nanu makelele na ba commentaire. Komaka kombo moko oyo bosepelaka nango pona Jibe Mpiana. Netinga na lingaka mingi kobenga ye mutu pamba. Mutu pamba penza wana eza mwa kombo o na sepelaka nango parce que nayebi nature na ye aza mutu moko alingi simplicité makasi, aza humble de nature. Ke pasa bandeko nanga? Awa makambo botika mama Étoile na loba. Botika nga na loba bandeko nanga, en tout cas naza na kanda. Kanda penza ya makasi. Avant na kota na sujet ya makambo tozo débattre chaque jour concernant Jibe Mpiana, na loba nanu makambo ya lelo. Biso nyonso toyebi ke Jibe Mpiana akendaki na Guinée équatoriale, akendaki pona ba raison personnelle na ye, kande na yebisaka bino ba raison na ye personnelle na Guinée équatoriale. Sikoyo eyaki kosala ke na avion bayaki ko se retrouver kuna na Héritier Watanabe na Innonce Bi. Tango bayaki ko se retrouver kuna, tomonaki déjà ba réaction Jibe Mpiana akendaki ko solola na Héritier Watanabe, tomonaki pe Jibe Mpiana azo solola pe na Innonce Bi. Innonce Bi bazo solola ka wana ka ndenge ezalaka.
La famille, il y a de ces personnes où batindelinga un message, balobi mama étoiline parce que ça fait déjà presque 2 semaines, hein, nazolobela Jibin Piana. Et surtout, semaine ya makasi, c'était la semaine passée, nalobela ki Jibin Piana pour le mariage à Daïda. Makambo ezalaki ebele bino moko bomonaki koyambana oyo Jibin Piana ayaki koyambana na Vital Kamere esalaki déjà mbutu ya makasi. Yango wana nga mama étoiline Ines TV nayaki kosala émission. Alors, bato tango baye komona ba vidéo wana ezo circuler, il y a des photos aussi, bato ba capturaki bango, bato baye epa ya mama étoiline. Baye koyebisanga, oh mama étoiline, tala mutu kotelaka. Ata yango balobaka ke non, il faut la simple, il faut la humble. Yaye ekomi kolekisa tina na ba inosbi. Est-ce que na niveau penza ya Jibin Piana aza mutu oya koki kosolola na ba inosbi? La famille. Nakata bino nanu te. Kandenge ba o mosusu to swanaki na telefone. La bilo mosusu bo pesaka kanda. Nayebi te, nayebi penza te. Yango inosbi aza nani? Aza nyama, aza mutu te. Inosbi aza mutu te. Boya nanu ko répondre awa. Inosbi penza aza mutu te. Bokoki ko changer nature ya mutu te. Mutu ba changeaka nature na ye te. Eza eloko kotiaka na mutu. Na ndenge toza boye, totiaka penza na mutu bisika nyonso bozali, bisika nyonso bolandaka nga. Eza na ba makambo oyo tokoki ko changer na vie ya mutu, eza pe na makambo mosusu oyo tokotikala ko changer te. Omoni kozalela ya mutu, eza eloko oyo tokotikala ko changeaka te, banda lelo ti lobi. Soki mutu akabaka, ata soki lelo akabaki mutu moko boye, mutu wana balukeli ye. Cela ne veut pas dire que non mutu wana ko changer, kotikala ko changer te, ko continuer na eka kokaba. Po nature o nzambe akela ye eza nature ya kokaba. Po ndenge nzambe akela ye eza ndenge ya kokaba. Donc mutu wana bo mata bo kita ako continuera na ye kokaba. Jibin Piana aza mutu moko azalaka social. Je le dis bien. Aza mutu moko parmi ba musiciens na biso aza musicien moko azalaka social. Social penza makasi. A moins que soki yo moko okomi kolukela ye likambo. Mais soki akoloba keno ye aswana, azalaka na temps ko swana te. Ye abebana, azalaka na temps ko bebana te. Ye emata, azalaka na temps ya komata te, azalaka pe na temps ko kita te. Po eza nature na ye te, akola na ye bongo te. Ye akola na ye na sens ke asolisaka mutu nyonso, asololaka na mutu nyonso, azalaka bien na ye na mutu nyonso. C'est sa nature, c'est ça même la nature ya Jibin Piana. Eza bongo. Aye kokutana na héritier Watanabe. Bino moko bolanda awa ba interview na ye. A explica bien. Aloba na groupe na bango ya maison mère. O bazalaki na bango ye na Kulutu Weranson. Mwana na bango ya suka. C'était nani? Ferigola. Toyebi biso nyonso ke héritier Watanabe pe autaka na groupe wana. Toyebi yango. Jibin Piana tikala kozala problème na héritier Watanabe te. Toyebi ke héritier Watanabe azalaka mwana ya Weranson. Ata soki lelo oyo mati ekiti ke non ka ndenge ba fan bazoloba Weranson na Jibin Piana basololaka te. Cela ne veut pas dire que héritier Watanabe pe akokota makambo soki Jibin Piana na Wera basololaka te. Basololi, bakutani na avion. Basololi, bapartager, baseki. Ce qui est normal. Nature ya Jibin Piana, mutu pamba. Alingaka na ye vantar te. Alingaka na ye makambo komi matisa te. Alingaka makambo te ke no batu ba mona ke no yenda aza spécial koleka baninga. Alingaka bongo te. Aza na ye mutu, alingaka na ye simplicité. Aza na ye mutu, alingaka na ye kozala toujours cool. Na batu nyonso, c'est ça même sa nature. C'est ça même sa façon d'être. Aya kosolo na héritier na Inosbi. Inosbi aza mutu te. Bango nyonso baza ba domaine moko. Bango nyonso bayembaka. Et d'ailleurs, pour votre information, Inosbi wana aza mwana oji bakoki kobota. Toyebi biso nyonso. Jibin Piana koki kobota Inosbi. Sikoyo na ndenge Jibin Piana aza bongo. Abanda kobeta Inosbi kara. La famille. Wane faut kozala penza na mutu na mutu ezo sala te.
inosbi wana jibe mpiana na ndenge azalaka na respect makasi jibe mpiana zanango akende penza kobeta kara inosbi mais bino bato ya réseaux sociaux boko yande ko finga jibe mpiana botika jibe mpiana à vivre vie na ye aza libre kande na lobakango chaque jour il est libre de vivre sa vie aza libre osala o nyonso ya lingi aza libre osolisa o nyonso ya lingi aza na besoin te ke biso topesa ye ordre ke jibe mpiana lelo kosolana oyo lobi kuna kosolana o te biso kopesa ye ordre toza banani aosolana mutu nyonso oyo alingi soki amoni ke lelo na osololana oyo rason basololi lelo na koyambana na mutu kingandi bayambani c'est comme ça biso bakongolais er mosusu tozolekisaka humiliation mobile ça la passe to boti bana mibali. Allô, bonjour. Bonjour Mama Kongo, boni. Bien papa. Mama Kongo mambozolo ba oza na raison makasi. Bato ba kotela jibe na loyengi. Talaka na feti wana. Amila omo pia kamere ba biz akata feti. Azolesa kamere est-ce que si talongo mona azolesa kamere gato na feti wana. Jiba zomona. Ya jiba bimiyuma. Ye jiba daina mwasi ni wana point ba kutse bona amida te. Mwasa dakia na point kutse bona amida te. Amida olingati. Mais yo jibe kamera comme si mutina lipeka do ki tse esprit. Mona wenya ndeni. Jiba de esprit te. Jibe elo yo se lokoso ya mbongo. Lokoso ya mbongo ndio boma jibe. Wa sabe to akumisa na ya se esprit ya ki yuma. Ngaso na kabweno makongo na kungo mona mbali. Ata de seba neto botati. Mobali na koso na niko gazo secret. Pour ça portrait to ba gazo za na Brésil. Secret. Mais jibe do ndima. Donc elle a yuma ya yuma au numéro 00 ezalaka te na fait toi na amila do pia caméra ba base je dis bon babalani ape ba bisou azolisa caméra gâteau asimi gâteau azolisa caméra yo jibo do talaka après caméra ya aussi mona lipeka donc pour si mona lipeka ba kitso esprit mbana no si mona lipeka azobunga omo ndeti loko te donc jibe bena mama na zoba mama na yuma. Dans ce temps, le na biso bien grand esprit na wenge wana ezaki nango wera. Jiba za esprit te. Jiba za atamu mama kongo na ezo oya soni. Eza bena soni na nenga mwa mobali za soni. Même ngana otuma wa papa ataku tu bosala ka biso ba mabe ngo bozula ka biso ba mbanda mais humiliation mwana mobali sala ka pasi papa. En plus star, un homme connu, hein, un étranger le la caméra. Aye ko kiti sobwe na feti ya mwana no moko. Mbila bela emba mbanda zalise mbanda. Il est déçu. Batali beme eza makambo batu bokota te. Atali babi ah! Quelle humiliation. Beaucoup de Congolais bah c'est pas une image wana te. Alors, on ne va pas venir dans le média faire semblant de dire que oui, félicitations, elle a réuni Bamiba Liboye, Kuna Liba laissé Koufate. Tététété. Caméra monte jibe passe. Passe. Baza Bambanda confirmé. Pour Wenge Woman ataka jibe. Laissez les morts enterrer les morts, me taper ça financièrement force. Vous parlez de quoi? Je vais faire monter que des papas, s'ils veulent dire quelque chose, mais image wana, j'ai pris pour notre star, Jibin Piana. Niveau oyo ba memie na sa mai, te balou ba fait quelque chose. Bobotana sirène des eaux. Banana bino baza, ba outi nan trai ya vraie sirène ya ba hindou. Faites l'effort. Voyez, hein? Moi, je suis parti, mais habité soya, ma papa, moutouma koki koloba. Comment Vital Caméra qui kopé ça imo te pas betaille. Yé papa chéri. Yé papa chéri. Ezalaka. Wenge. Wenge ya sopa. Même piano mokonzi aba wenge souverain premier sultan. Salvatore de la patrie. Vrai noko ya noko atimba na 1. Akoma na 1. Bolinga Saniel ba Vital Caméra longwa. Ozwa mwasi nanga na maboko nanga. Pona mbongo na yo. Na obotoli yo fortune.
nani aregreta na minute Kinwani. ah c'est papa chéri vit très bien Ok. nani aregreta na minute est-ce que moi sango za pembe na Kinwani na sola na ninga fote papa chéri panda atiaka Didi Kinwani ria ya toleka ozwinga mwasi na nga problème eza te nga na ozwa yo bomengo oyo mwasi na nga alandaki Abenda ependa. abenda ye makambo abenda ye okokufa mabe omoni poso na nzoto na mbebu na yo ezaloka mokonga konga mbiso mokonga kamere abima na leki na ye mwasi ya José Makila bala leki ya kamere azalaka rwandaise kamere abima na leki na ye po epo barwandais ndenge wana babimaka na bango na bango akenda kobima kamere anyata plan kamere utobala lisusu mwana 17 ans ala basi mibala tieli bango na bapartement komone Zizel kamere merci na bandeko na ngai ya INC parti ya bakolabo mais merci na ndenge bokomo informe biso to dénoncer balobi wayambo tolembi moto wana mwana ya kamera alafandaka pa jibe mais ntango so avandi kuna mwana jibe abimelaki na string ayebisi mama ne na kosani taba na pondu mboloko na lion na kosani c'est ça yango toleki ya tolobaki tozomona bamama moko akala bapakolaka Aspeso, Savo Rewar, Rexona, Savo Suringi, ba mama kala. botika mpenza jibe mpia na avanda yango wana nauti kozongisila bino baaudio ya makambo oyo elekaki entre jibe mpiana na Vital Kamerhe. Jibe mpiana na Vital Kamerhe bawelelaka mwasi te. Jibe mpiana na Vital Kamerhe baza tokoki kolobaka bandeko. Mwasi oyo azalaki ya jibe mpiana bakabwana na kokabwana kala na jibe mpiana bazalaki lisusu mwasi na mobali te. Donc mutu na mutu azo se focaliser na vie na ye, mutu na mutu azo sala vie na ye. C'est comme ça. Alors bato ya bongo bakutani bapesa na bambote. Nalobaka toujours et encore que jibe mpiana aza parmi bato oyo baza civilisé, surtout ba musicien mboka na biso oyo baza civilisé, ayebi penza valeur ya vie. Ayebi penza ke non awa na komata, ana komata te. C'est comme ça. Asalaka makambo na luwenge te, asalaka na makambo pona kosepelisa mutu moko boye songolo pakata te, mais asalaka makambo po na ye moko d'abord à se sentir que non awa penza ya bien ezali ya malamu ezali. C'est comme ça avec Jibe mpiana. Potika Jibe mpiana avanda ko ata bino moko. Bosi pomona Jibe mpiana ye kofinga mutu. Soki eza na mutu o Jibe mpiana ayaki penza kofinga. Tindelanga lien ya mafinga o Jibe mpiana afinga tiyo. Mon numéro est là. Soki eza na mafinga o Jibe mpiana finga yo penza. Tindelanga lien. Na ba musicien, la famille, moi je suis une chrétienne. Quand na yebisaka bino naza mwana nzambe. Mais musala nanga nde esengaka na sala ba analyse ya batu nyonso. Nazalaka penza accroté na ba musique ya mokili. Na ba musique ya nzambe, oui, nazalaka accro. Eza bongo. Mais ka muke o tolandaka avant na sala émission ya muke kaka tolingaka kolandela. Soki na yebi ke Jibe mpiana za na interview, na yebi ke interview oyo il faut na kota na landela ngo makambo na koloba pour que na ya kosala analyse. Na vanda kana zwaka penza tananga na zo yoka Jibe mpiana zo loba nini. Par sa façon de parler, vous allez comprendre que c'est un homme civilisé. Un papa, je m'excuse, qui se respecte. A se respectaka. A se respectaka penza makasi. Soki azalaki kande bobengaka mobali moko alingi basi, mobali moko ayo matakita. Mais aussi tomona ebele na ba réseaux sociaux. Encore basi ya Congo na biso. Baza basi moko bakendaka na via mobali na luwenge na facilité makasi. Basengaka kutu teke no mobali alinga ye, bango moko balinga mibali. Bandeko na biso ba Congolais ebele baza bongo. Toyebi bango, baza na bango bongo, bakendaka bongo pe ba travaillaka bongo. La famille totika via Jibe mpiana. Jibe mpiana za na droit nyonso ya kopesa mbote mutu nyonso oyo alingi.
aza na droit nyonso ya kopesa mbote ya kosolola na motu oyo nyonso ya lingi. C'est comme ça. Soki amoni ke lelo awa na kosolola soki na héritier Watanabe asololi na osolola na wazeko asololi na osolola na nani asololi ye moko aza libre. Biso toza banani toya kotia bakale oyo azomikitisa na Inosbi. Inosbi mpe ayembaka. Inosbi mpe aza motu. Inosbi mpe aza star. Et d'ailleurs eza mpona intérêt ya Inosbi. Soki aye kosolola na JB Mpiana wana mwa matière moko boye aye kozwa ezosunga ye kosunga ye peut-être na futur na ye na banzembo na ye ayembaka. Botika papa chéri ya bato avanda. Botika papa ya Daïda na Soraya. Papa ya Daïda na Soraya na Abraham na Ken bavanda. Aza papa na bango. Papa na bango aza na bana na ye. Oyo ye pe azotalela liso ayebi ke bana na nga mibale bana na nga ye wana. Bango pe bazotala papa na bango papa na biso ye wana. Otika JB Mpiana ezaka ki motema mabe yango nga nalobaka toujours na Congo na biso ezalaka ka pasi. La plupart ba Congolais balata maraka na ki motema mabe balata maraka na comportement moko ezange mutu na makolo. Ba comportement moko na yebite soki bimaka wapi pe soki kendaka wapi soki ezalaka nde nini. Botika JB Mpiana avanda yango ka eloko na oya kosenga. S'il vous plaît ba fan nyonso ya JB Mpiana o boza na chaîne na biso lelo ba o nyonso bozolanda biso lelo kande boyebi na système moko ya gu bokomaka kombo nini yo bengaka nango JB Mpiana. Soki obengaka JB Mpiana komaka JB Mpiana. Soki obengaka papa chéri komaka papa chéri. Papa Salvatore komaka kaka mutu pamba komaka kaka le silence est bon komaka kaka donc tout o nyonso sepelaka nango epa ya JB Mpiana eza toujours important. Koma yango na commentaire na yo ekosala biso malamu. Grand merci na ba o nyonso balandaki biso. Tokomi na mwa suka ya partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye.